Mbote na bino bandeko balandi, mbote lisusu bandeko oyangai, tokutani ndenge tomesana kokutana. Esengo makasi ya kokutana lelo le 18 décembre 2020, masolona depuis. Lelo nazaka la posa koyemba nazo comprendre te pona nini. Maintenant nous c'est nanu de quoi est-ce qu'on va parler. Tokozwela bino en direct ya Lubumbashi, Gabriel Kyungwa Kumwanza sur l'arrivée de Joseph Kabila, sur makambu ya drapeau ya sécession katangese. Gabriel Kyungwa Kumwanza à répondre na rumeur oyo balobaki ki akufi. De l'autre côté, balobi azali ko sensibiliser batu pona accueil ya Joseph Kabila na Lubumbashi. Masolo tokobeta bandeko nangai, toko décortiquer vidéo oyo. Tomoni balobi l'ancien première dame Mama Olive Lembe Kabila traduit en justice na bombero kuna. Masolo tokobeta tokozwela bino nzela kuna bokomona ndenge camion na lac Tanganyika débordé et melinzela ndenge mituka ezali kotambola. Masolo tokobeta ba fixer dossier ya Yumbi finalement ba fixer bango pour que bakende kosamba après autant de temps bamso basi bakofi. Ce n'est que hier qu'on a fixé bakobanda identification lokola bato baza ebele baza soki plus de 60 personnes et cause peut-être ba 2 jours. Tout la monde qui na Kinshasa la capitale couvre-feu bandi et kobanda à partir de 21h. Ceux qui ont journalistes et faux à la carte nayo, ceux qui ont voyageurs aux alana boarding pass nayo, ceux qui ont outil koya aux alana preuve zo la kisake outil kuna pambate, ceux qui bakuti na eloko moko à partir de 21h. Na ba checkpoint yeba que okofuta amende te selon le général Silvano Kasongo okende ko lala na kiti na susiat bongo na tongo batikio. Masolo tokobeta Justine Kassavubu a rappelé l'histoire. Alobi na banani ba facilita l'invention rwandaise na mboka. Banani ba bloka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Banani bayana opération turquoise. Enfin, la vérité finit par toujours apparaître. Elle a parlé avec Pasteur Bobo, à qui nous demandons l'autorisation de diffuser son élément. Masolo Tokobeta Bande Konangai, Tokobeta Masolo sur polémique. Oyo Salemi sur la corruption, il y a Bajan, il y a APLC, Oyo Bakrea qui agence il y a lutte contre la corruption dirigée par Ghislain Kikangala. Ba vidéo ezali kotambola tokotie la bino ba vidéo wana tokomeka ko beta moi masolo bandeko nanga na bandeko oyangai. Après la pluie vient le beau temps. Est-ce que c'est le cas na Kinshasa? Masolo. Après Goldman, My Gold Rêve, encore une autre banque. Ba Congolais. Bolinga kokwera mitambo. Megali Kelemba. Megali Kelemba elikelembe. Baye awa baye kotonde langai et pas ba victime ya makamango pona ko dénoncer. Voilà bande konanga to kende moi mbangu na émission owana na masolo owana parce que na sa kabino c'est nous qui informons. Mais na kotala na koseka. Yango na koloba na batu bande konangai. Tangu ozana possibilité ya kosekisa ndeko na yo sekisa ye. Tangu nzamba pesi yo 1 franc olobina de grenata mon kena pesa mutu sourire. Oh, les cieux te voient. Les cieux te voient. Les cieux te voient. Et les portes s'ouvrent automatiquement. Na lobi mutu moko abenga kinga lobi ndeko Eliezer ozoboya mabondeli na lobité nazoboya mabondeli te. Na lingika ke eloko moko. Oko luka eloko eza pembeni na yo. Yo anoko kima mbangu. Non, la solution sa côté. C'est qui saka mutu. Okomona ndenge makambo ekofonga. Ezana mwana moko, je crois Deborah. Elle est en France. Na senga ki odio na yepa baboti na bien ke batindi te. Mwana wana balobia yaka wa muke bébé. Ayana baboti na ya zongi, baboti na ye baza actuellement na Kinshasa. Mwana wana tindi $100 à lobi ase ki sata mutu moko. Quand je vois ces enfants là
agir. Nga namona kabana wana te. Namona kande baboti na bango. Parce que baboti na bango nde bate ya kabango bolingo ya Congo. Balobi kolisa mwana na nzela malamu. Potango akokola akopengwa te. Yo tango vandisi ya yo bana batala kanenge bakuluna bapapa ka batu machete. Batala kanenge batu balongola ka bilamba. Avant okufo ko sala VC parce que bakolongolela yo bilamba. Po bato modèle wana bazaka ba égoïste batala ka intérêt na yazana posa ko sala buzz, azana posa baye baye, mais azotala te conséquences na ngo na bande konaye. Na famille wana ba responsable bazali, ba boti na yo bazali. Ba mwana na bango mutakala sur les réseaux sociaux. Soit mwana na bango koloba buzoba. Vous ne savez pas combien ça blesse. Na yazana posa ka sala buzz. Te les succès ko sala na makambo sérieux. Tokuta la presse quinoise. Pourri kaka polémique ya ba musicien. Oh azolata kasamoto. Oh azolata. C'est tout ce qu'il y avait. Et bah oba to polémique ba ko finga na wana finga kama be, wana finga kama be. Donc comme on a musicien tient na kitunga memie na poto. On a tourné. On a renversé la tendance. On a dit makambo sérieux, quelqu'un peut parler du Congo et kolobela Congo et ko fongolela epe banzela. Ba mouvement citoyen botami, ba kenda poto et dans toute humilité, je dois dire que notre part est là. Oui. Et la presse aujourd'hui bato belé ba komi ko sala bémission politique na lingala. Oui. En toute humilité. Topé ça impulsion ya mutu asala émission politique na lingala. Je dois vous dire merci. Bino ba tutu bolanda kabiso ba bazolanda biso na radio Simba na Riwara. Ba kolanda biso na Sed Media na Mwena Ditu. Baoba kolanda biso na Radio Soleil na Tchofa. Je dois vous dire merci. Bande ko tout ba kolanda biso baoba zana Kenge, baoba zana Kwilu, baoba za partout. Je vous dis merci parce que c'est grâce na binonde tozaka na courage ya koloba. Mais toloba ka pour ke boyo ke la biso. Et c'est ça aussi. Yango bomoni moi makelele moi nini. Nalobi ezana ba député na ba député. Ndenge tungwa kumwanza lobaka. Ezana katange na katange. Katange na katange. Député na député. Siko soki ba voter yo komi mukala. O komi nde ko espionner batu. O komi nde ko enregistrer batu. Ata yo moko batu ba loba te parce que yo ko nous avons de grands secrets. Ah. David Sala kende ko récupérer Selembao. Bana Selembao baza déçu parce que bakanisa ki mwana na bango ko kende kuna ko sala mukala espion moko ko sakana te donc tango zo solola na ye musala na ko enregistrer memina kingakati siko kingakati mutu azate. Allez. Oh ya ye Bana Lukunga. Allez, Amos. Oh ya ye Bana Lukunga. Tumbana lesero kikape. Kandida na biso. Oh ya ye numéro d'essentiel. Tumbana lesero kikape. Esprit de monete. Oh ya ye esprit de développement. Tumbana lesero kikape. Ça c'est député international des arts en pose. Molo balina biso Lukunga. Tout de suite. Bana Lukunga debout. Ça c'est les arts en pose. Candidat na biso numéro 207. Esprit de mortem, esprit de développement. Montakolo me la biso yeyo. Lukunga debout. Candidat na biso. Tobotende kwa lesere. Mwana kolo lobango. Molo bilia mala kongo. Kinshasa Lukunga. Voilà. Tobeta campagne na biso ndenge wana. Tobeta campagne na biso ndenge wana nzembo wana ekobeta. Je dois dire encore merci na équipe nanga tout. Équipe nanga tout ya campagne. Na lobaka na bango ke na Lukunga na komona candidaté. Candidat za la quitté. Match d'entraînement lokola départ à Mabunda. Masolo na député na lingaki quand même to sepela moi mukeya to se rappeler quand même na moi eloko ya muke wana to kende moi mbangu parce que tozana ba moi élément ebelé ba oba
banque likelemba méga likelemba baza causer la biso libanda il faut tozwa bango ainsi de suite. Couvre-feu balobi il faut batu bami batela parce que na butu nde covid ezali kotambola mingi bongo na moi deuxième vent et changer système et comme kaka na butu plus qu'est-ce qui se fait la nuit qui ne se fait pas le jour ce qui est à proximité ya batu baza ebele oui mais batu baza ebele nazando batu baza ebele les mesures ne sont pas respectées batu baza ebele à l'église les mesures ne sont pas respectées batu baza ebele na babar les mesures ne sont pas respectées parce que ce qui balobi na butu je suis en train de me poser la question parce qu'on doit quand même réfléchir logiquement pourquoi seulement la nuit bon ba bazui mesure ba yebi pourquoi mais eloko ngana ko yebi ça va congolais à que la maladie existe. Je connais quelques collègues députés collègues pour ba komi ko témoigner ils ana ba collègues ou ba vivre maladie wana il faut toujours komi batela ndenge tokolo babo le président français Macron testé positif azawana akobela ils akoloba ka que ils a maladie ya batu msute bolongola na mituna bino ke ils a maladie ya bakonzi parce que bande ko ebele ba ko kufa na maladie yango sans ke bayeba. C'est vraiment important ya koyeba likambua na sima ya mbula de beau temps. Est-ce que c'est le cas? Il y a mon professeur, il y a épistémon, il y a psychologie. Asenga kibiso to analyser sur mbula eza eloko ya malamu na Kinshasa to eza eloko ya mabe. Ngana lobi eza mabe pe malamu. Eza malamu pona nini? Ba quartier bande ko bazana mai te bazelaka nde mbula ebeta pour ke bazwa mai. Mbula eza malamu parce que ezo ya ko arroser biloko otolonaka na ba potage na biso na banini. Eza malamu na kote wana. Mais ce qui otali kotango mai ezanga kawana o ba kozela ka mbula pour ke bazwa mai. Tête d'érosion za pembeni wa. On est entre deux situations. Tantôt tozana posa mbula tozwa mai parce que tozana posa komela tozana posa osokola. Mais de l'autre côté, tangu mai yango ko kitawana érosion oyo ko ya komela ndaku to okufa. Et hier inondation moko ko sakanate. Mbula oyo beta ki soki otali na wileri tala batu na bapusu tala ndenge batu bako katisa. Donc ezandengwa na ba caniveau bouché bani il faut que ça la moins effort. Ba caniveau bouché. Et si ka wana bako mona na wileri balobaka ke banda ko na badali batongi yango mutu esala. Baya babuka ka na supermarché ya food market ya un congolais babuki. Mais libanais oyo ateka ka bapne mwa liboso wana babuka te. Eloko moko te babuki kaka wana tosi bongo ba mususu. Inondation ko salema nenge boko mona maya mbula ezande wana c'est parce que les caniveaux sont bouchés. Ceux qui ba curé ba caniveau ba kolokota biloko wana te ba ko bimisango libanda après zongi c'est l'argent. Mbongo na biso ndimto zozonga ka ezokendaka. Les jours que ba congolais ba kozala ka sentinelle ya bambongo na bango, je pense que e kozala malam. Bande qu'on a biso ya procès ya Yumbi enfin ba fixer dossier na bango pour que ba kende ko sam. Ba fixer lobby wana ba ko banda ko identifier bango je sais que le nombre au bazali et qu'on soit plus de 60. Nous avons besoin de connaître quand même. Ya ko eba qu'est-ce qui s'était passé réellement na Yumbi. Toti kaka makambu kaka ya kobosana ka même si nos frères bande qu'on a biso ba kufi après to bosani nous oublions vite. Tozo bosana kambangu mais abande qu'on a biso nde bazo sila. Na kati wana tomoni cette vidéo o ba kotanga l'ancienne première dame maman Olive Lembe Boulane. Je suis très heureux. Je suis l'homme le plus heureux de ce monde aujourd'hui. Parce que ce jour tant attendu est arrivé.
nous avons obtenu que la justice se déplace de la ville pour venir à Mbobero. Et ce message te présente de la justice ici, c'est un message d'encouragement à cette population de Mbobero. Une population qui souffre depuis des années. Une population qui est abandonnée par le monde entier. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe à Mbobero. Aucune organisation de défense des droits de l'homme ne s'intéresse à ce qui se passe à Mbobero. Il y en a qui ont dit que Kidjan a fait de Mbobero son peuple. Mais aujourd'hui, devant la barre, vous venez d'être édifié. Un militaire qui reconnaît qu'il est aux ordres d'une dame, d'une personne, et qui est payé chaque les 12 par cette dame. Je suis l'homme le plus heureux. Je manque des mots à dire. Pour moi, c'est le début de la victoire. C'est le début de la reconquête de Mbobero. Mbobero doit être libéré. Vivant ou mort, cette colline, nous allons la libérer. Merci. Qu'est-ce que vous attendez de cette victoire? C'est déjà beaucoup. Nous attendons que Mme Olive Lembe comparaisse. Nos avocats, les avocats de la partie civile ont été clairs. Ils ont exigé la comparution de Mme Olive Lembe en personne. Mme Olive Lembe est citée par le militaire, auteur du crime, à plus de 6 fois dans ce PV d'audition. Et devant la barre, le militaire a encore cité Mme Olive Lembe. Mais le citoyen est comme toutes les autres citoyennes de cette République. De quel droit elle peut s'arroger le privilège d'engager des militaires à son service? Donc nous insistons et nous réitérons la plus grosse attente que nous avons, c'est de voir Mme Olive Lembe comparaître devant la barre, devant cette population de Mbobero, qu'elle dise de quel droit elle peut récupérer, elle peut recruter des militaires qui viennent non seulement nous tuer. Le militaire d'Olive Lembe ont violé des femmes en Mbobero. Ces militaires ont eu engrossé de jeunes filles en Mbobero. Ces militaires ont eu laissé des enfants sans père aujourd'hui. Donc tout ça, cette dame doit avoir le courage de devenir les dire devant la justice. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Et nous sommes convaincus qu'avec Dieu, nous serons en mesure d'arriver à ces résultats. Et si elle ne vient pas ici, elle finira par venir quelque part. Et si ce n'est pas sur terre, elle finira par le faire au niveau de Dieu, auprès de la justice céleste. Parce que la justice céleste, c'est au niveau de notre Père Tout-Puissant, le Dieu. Parce que lui, il n'a pas besoin de nos avis. Elle peut avoir tout ce qu'elle a, elle peut avoir l'argent qu'elle a, mais aujourd'hui, le monde entier est défié que les militaires qui commettent des crimes en Mbobero sont des militaires au service d'une personne qu'on appelle Olive Lembe. Voilà. Tangu boko mona vidéo wana. Tozo sala mo analyse. Analyse toko sala ya vidéo eza ya nini? Tomoni ndeko nenga lobby na Bombero. Alobi bien que aza cité aza mutu lokola batu nyonso lelo toza ba plus heureux tout ça. Eza malamu. Mais na émettre moi doute muke. Moi doute ya muke. Na classe à Kimukolo tozo tanga bachela kibiso et pas prof nanga Raoul Kenge. Film moko ya 12 hommes en colère. Na 12 hommes en colère wana tango balobi oyo a condamné mais moko kaka émettre ba doute. Abandi ko kende malembe ko convaincre ba doute. Est-ce que bozo mona te awa? Est-ce que bozo mona te ke mbeli oyo? Ezaka moko te. Est-ce que bozo mona te ke tango mettre zole ka muto akoyo kate ainsi de suite. Ti aye ko convaincre ba doute. Ça a pris le temps que ça a pris. Nazo sala moi doute wana sur la vidéo. Pourquoi? Mais na kati wana ata extrait moko ya soda ngo atangi mama Olive azomona na te. Ata photo na ye, ata tozana ngonga. Tomoni kaka bato. Est-ce que ça montage te? Mais ce qui est ya solo, chacun doit payer le prix à ba acte na ye. Faut ya bisote ya chalamwana. Ayembela ki bango ingrat. Alobi ke mukolokola ligoro do yango makwanze ko bima yote. Et puis alobi na bango nzete oyo matela yango nde ko kitela, okosote te. Ita mwichala mwana oyo. Ebi mikolo ya zo rappele bango kaka. Malu katonda bakola.
Eh, Mam National. Ovaka, bien que vous avez ta famille politique là-bas. Donc, bazo là la thé. Alors, il y a cette vidéo-là. Ce que j'ai dit, c'est que tous na ba moi pincette, tous là pour na cause affirmation. Je suis en train de chercher les contacts ya bandeko. Il y a société civile bandeko, il y a Bombero, na cause ça là tout, ceux qui mutwaza na ngwa tindeli biso. Comme ça toko en contact na bango moko ba confirmer maloba na bango. C'est tout ce que nous voulons. Masolo n'a de pitié. Autre polémique que cette vidéo. Comme on a battu, bako signé, battu, on a balobi, bazab agence où il y a lutte contre la corruption. Agence, il y a prévention et lutte contre la corruption, APLC. Au coordonnateur, il y a Juscelin Kikangala. Maître. Battu, bazali ko lutter contre la corruption, bango moko bakeko kweya na corruption. Tomoni communiqué. Il y a président de la République signé par le professeur Eberan Kolongele. Balobi bako landela. Tout ce que bato ya bako kweya na eloko wana bako zala sanctionné. Bande konanga. Soti vidéo oyo. Soti makambo bako loba isa vrai. Même kolo moko akolela. Yangona koloba. Il faut qu'on ait quelque part la modèle. Qu'on ait le reflet de ce qu'on prétend être. Ngapena lobana binoboy. Avant ya konome batu, il faut qu'on ait ce qu'on appelle l'enquête de loyauté. Moussala l'État, bazwaka mutuka kandengo anate. Parce qu'ils ont géré batu belé, ils ont géré la chose publique. Yo kozo angwalima muyibi penza muyibi yo zo pese ba responsabilité, c'est pas possible. Nano kocha ye wapi. J'ai même appris, je dois vous le dire. Il y a une personne là-bas, celle qui s'occupe de la communication. Nani na tuna kabino boy. Bozo kaba tout surba de quoi? Surba ka ya sentiment za muto yebani na yale ozo pese fonction. C'est quoi cette histoire là? Quand je dis là, ce n'est pas parce que Nazana posa ya muto okwangaje nganani attaché conseiller en communication quand même. Et ça m'a solona de pitete. Au moni mukolo wala na lataki baboro. Tout ça quand même na ba moi galant hein. Tozolo banabino pour que vous comprendre. Botika complaisance quand vous engagez les gens. J'ai même appris au lieu c'est lui la communication, qu'est-ce qui s'est passé? Bango va en conflit avec tout le monde.
Quand vous mettez un conseiller en communication qui se met en opposé avec les médias, il faut l'écarter. N'appelle ça cabine exemple, il y a Moulangu. Il était à la Banque centrale, le monsieur. C'est un vieux. Ata Moulangu, ata soki azane loko akopesa yote, nenga koyambela yo, nenga boko solo là, ainsi de suite. Non. Mais vous prenez qui comme conseiller en communication? Et cette personne-là est payée pourquoi? Nous sommes devant cette vidéo. Qu'est-ce que l'agence, il y a prévention et lutte contre la corruption, basali comme communication? C'est le directeur de cabinet de communiquer. Donc vous n'êtes pas en mesure de communiquer. Ce qui va c'est pas possible. Qui dit je sais n'a pas tort, qui dit je ne sais pas n'a pas tort, à tort qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. Yamona lobana bino. Tangu boko mona tata oyo ya miba tala nenga zobim. Bozo mona teke muto théâtre ata bino moko. Ozui muto modèle wana penza conseiller en communication d'une grande société comme la Miba. Miba ngwe kufinza menanga. Miba oyo toyeba. Eza kiaba tout. Muto lobina yo navanda kana ville Miba. Otalibo ozongisi, otosi. Muto lobina yo avanda kana bodine. La Miba. La Miba c'est la Miba eza logo moko. Mais tango kotala, tozala kikuna na ville Miba. Tala matiti na club Miba. Matiti yango. Babalaba le e katana ndengwana. Bantene tu ya Vodacom wana bachana Miba. Bafutaka combien et pas nani. Tozo yebate. Tolobi ndako oyo olie ba répondre biso. Même li biso muto azosa muto théâtre oyo mangobo oyo. Kaitambo. Kakambo. Même li biso mangobo oyo. Qui se donne l'audace à confier biso batam? Papa, ezala na presse oyo. Biso to sala presse ya personnalité hein. Okokuta ngate ke monsieur Tambo zana antichambre muto akonimba. Ya nini? Okokuta jamais que monsieur Tambo akenda kuna ko sala chantage et pas muto. Et pas nani. Nazalaka fier na kozala villageois. Nazalaka fier ya kozala mobola. Tala biso na betoko, bisika na biso nde yango. Yoka nisi na kosala mapeka boyeke natanga ta. O mutu ambongo na mutu ambongo ta. Mais na le kabino nde na kovanda netoko. La Miba. Et c'est la même chose. Tant que tu as une agence de prévention et la lutte contre la corruption, vidéo et bimi, aucune communication. Et j'apprends que conflit. Conflit na journaliste. Mais ndeko konanga Gislaine Kikangala. Batuango bozokabango sur base de quoi? De quels critères? Sur base de quoi? Il y a cette vidéo. Batutala nenge bako signé. Mais qui va communiquer? Qui va nous expliquer la vidéo? Il n'y a aucune communication. Aujourd'hui, tout le monde s'attaque. Quand on vous attaque, on ne nous attaque pas seulement à vous. On s'attaque à celui qui vous a nommé le chef de l'État. Celui qui vous a fait confiance. Et on sali combien de temps pour que... On a habité. On a habité. Tokoya kozongela likambu ya vidéo angoana. Et je conseillerais na bande konangai ya agence wana surtout j'apprends que c'est une dame a utakutu diaspora ndazali ko s'occuper na communication wana. Madame, il faut que ça ait un effort parce que la communication bon comprenez une chose, il ne faut pas réfléchir par correspondance. Une bonne communication doit être adaptée aux réalités yani. Oui il faut makambo belé. Au moins, il y a quand même un problème dans la loi parce que ce sont les lois qu'on est en train de copier sans tenir compte de la réalité. C'est là que nous aimons le paradigme, le paradigme constructiviste. Ils ont permettre que nous compte plusieurs réalités pour construire un savoir. Mais ce qui est comme des lois qui tombent envers une masse soumise, c'est vraiment un problème. Et si ceux qui bozo yoka et angote, ils ont dit non, voilà, nous en France on fait ceci, nous en Belgique on fait ceci, aux États-Unis, les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Tant que tu as en même temps que tu as la maison préfabriquée. Pourquoi moi j'étais contre? Mundela a étudié milieu, a étudié climat, a étudié news, a tongé libino ba maison, oh ba ndako ya brique cuite.
Nde atongelaki bino mundele atonga ba briquet. Atikeli bino. Atali si bino ke climat na bino yango. Yo ke ko copier biloko mususu ozo ignorer que ba nyama ba kolia yango, on n'a pas un système anti-incendie stable, ainsi de suite. Allez, copier, on copie tout. Monsieur ou madame chargé à communication agence Wana, il faut justifier pour Nanini Bafutakayo, et c'est le moment qu'il fallait montrer quand même de quoi vous êtes capable, Kozala Malam. Bande Konangai, Nambo Kanabiso, Makambo Ezaibele, Lake Tanganyika et Tomboki, na Lubanga, camion mibale kwei na mai, ndenge tokolo babo italami tukandenge kotambo. Difficile de traverser actuellement le tronçon routier de Luhanga, situé au point kilométrique 145 de Bukavu, dans la chefferie de Bavira, en territoire d'Uvira, mais également le tronçon routier Pemba, dans le secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi, sur la RN5. Pour identifier la chaussée, un pisteur doit orienter le chauffeur pour lui montrer le passage. Même les véhicules des urgences transportant les malades et les médicaments traversent difficilement Luhanga et Pemba. Les camions de marchandises en provenance de Bukavu vers les provinces voisines du Maniema et du Tanganyika et vice-versa courent des hauts risques sur ces tronçons routiers. Pour contourner le danger, certains motards et leurs clients prennent des pirogues au risque de noyade dans le lac Tanganyika. En mission d'études techniques, l'ingénieur Anissi Kakesata Mukombo, directeur de l'office des routes au Sud Kivu, a pris tous les risques en pirogue et à pied sur des zones enrochées. Ici, le lac Tanganyika a débordé et ça a récupéré toute la route. Donc les véhicules sont en train de passer difficilement. Vous voyez même que tous les passagers, les motos sont sur les pirogues. Transporteurs et les riverains de la RN5 craignent la persistance des eaux du lac Tanganyika. Ils demandent au gouvernement congolais de financer dans l'urgence les travaux de construction d'une nouvelle route. Ces derniers proposent aux autorités la création d'une barrière spéciale en dehors de celle du Foner, la barrière qui aura comme rôle de financer la maintenance permanente de ces deux tronçons routiers à haut risque. Même les piétons traversent aussi difficilement ces deux tronçons routiers. Eux aussi lancent un SOS en direction du gouvernement de la République. Pour rappel, à Luhanga, 2 camions sur 5 qui ont connu des accidents se trouvent encore dans les profondeurs des eaux du lac Tanganyika. En attendant l'intervention, l'office des routes conseille aux conducteurs de véhicules de rouler toujours en se mettant du côté de la roche. Wana boko monezaki balabala Tanganyika aya meli o wana donc ozo kende ozo yebate ozo kende wapi ozana kacha mai quel risque nzela mususu ezate bato ba moto solution na bangwali babandi ko tshana bwato bazo kende mais bao bazana ba camion eza compliqué dege boko yoka bako belela wana mumu pache nini eza bato bakoyaki na ba mituka c'est quand même prendre le risque masolo na député avant na kende libanda parce que na kozwela bino bandeko na lingina nto découvrir eloko moko na lingi bolongo la sentiment na lingi bolongo la émotion pour que tolanda Justine Kassavubu qui est au micro ya pasteur Bobo. Et moi, je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi, ou en tout cas de la haine, qui s'exprime alors de manière tout à fait maladroite, de manière tout à fait indécente. Moi, j'aurais préféré que le président de la PARECO se prononce, parce que finalement, elle est vice-présidente, moi, je suis présidente de la diaspora. Donc, je crois que... Mais non, écoutez, ici, je suis nommément cité gratuitement, alors que moi, je n'ai attaqué personne. Moi, je me contente de me battre pour ce pays. Et je n'ai pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous quand même
M. Etienne Tshisekedi aurait pu aussi gouverner ce pays, nous n'en serions pas là aujourd'hui avec cette occupation rwandaise. Qui sont ceux qui ont bloqué l'accession ou en tout cas la gestion de M. Etienne Tshisekedi au pouvoir dans les années 90? Est-ce que ce n'était pas les agents de Mobutu, les agents de sécurité de Mobutu qui obstruaient l'action de M. Etienne Tshisekedi? Si M. Etienne Tshisekedi avait pu effectivement exercer l'impérium à cette époque-là, mais nous n'aurions pas eu l'invasion rwandaise. Donc il faudrait quand même qu'aujourd'hui, quand on pose des actes, quand on veut ouvrir des hostilités, qu'on sache exactement avec qui on collabore, avec qui on travaille. Parce que on risque de se rendre compte que ceux-là même qui vous dénoncent sont ceux-là par qui le scandale est arrivé. Le scandale de l'occupation est arrivé. Parce que moi, je me souviens que à l'époque où j'étais avec M. Etienne Tshisekedi, nous étions en train de dire à la communauté internationale, il nous faut maintenant une armée tampon entre le Rwanda et le Congo. Mais qui c'est qui a facilité l'opération turquoise? Qui était aux côtés de Mobutu à ce moment-là? Donc moi, je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, il faut voir l'avenir. J'ai été élu pour que la diaspora s'organise et la diaspora va s'organiser. Et moi, on ne va pas détourner mon attention avec des balivernes de cette nature. Donc je vous le dis, j'ai les pieds sur terre et j'aimerais bien que nous nous respections tous. Voilà. Est-ce que nous pouvons maintenant analyser? Est-ce que Tokoti peut analyser Siko? Ba propos wana soti propos wana elobamaka na muluba alingati adi mataliban soti propos wana elobamaka na muto lelo aza proche ya Félix balingaki baloba cette dame aza na diaspora azwaka ba position na ye est contre la famille de Tshisekedi et contre Félix, l'actuel chef de l'État. Elle n'a fait que rappeler l'histoire. Justine Kasavubu, Azamouane a fait le tout premier président congolais. Joseph Kasavubu. A rappelé l'histoire. A Touni qui avait bloqué Etienne Tshisekedi. Pour que Azalana Imperium à l'époque. Et Zabato Bazalaki na sécurité te nangongawan. En disant ça, Azolo Bela Nani. Alobi, Banani Basalaka opération turquoise. Ok. À tout niveau, Banani ba facilita invention rwandaise. Pour que ba Rwanda comme occupation ba Rwandais banani ba facilita yango ngate mtu na lobby Justine Kasavubu ne mtu a lobby parce que pona bino ko finga eza facile surtout ya biso ki villageois oyo à tout niveau le scandale est arrivé par qui? Allez, éthique le sujet à réflexion. Chacun doit donner sa réponse. Omoni, Moutema Mabena Koko Sabato. Je dis toujours aux gens, des années, Bako Sakabino Kako. Bisowana, Tozo ya koli délivrer. Tozo ya kolibere mboka. Tozo ya kolibere mboka. Kolibere mboka ngo au salinini. À part qu'on fragiliser ceux qui tentent de faire quelque chose. Yangona Lobaki. Les alliés à FCC, na ya Facebook, na ya ba réseaux sociaux, na ba obaza awa, les visibles et les invisibles. Moyennant une compensation. Terme babimisa ya mutu akosaka aleka. Justine Kasavubu a répondu. Le tableau est là. Elle est là dans la diaspora. Elle est en Belgique. Nous attendons des réponses à ma question, pas Kofinga. Des réponses à ma question. Qui a bloqué Etienne Tshisekedi pour Kazalan Imperium T? Qui a facilité l'invention rwandaise? Et le scandale est arrivé par qui? Bah moi question wana kaka Justine Kasavubu atuni. Bande konangai. Makila ya Congo eko ganga kakaka.
ba aventurier oyo ba batama na kati ya combat alors qu'ils travaillent pour les Rwandais qui prétendent combattre. La vérité là. Nous attendons des réponses. Na stoppé wana parce qu'il faut nakutana na bandeko oyo ya Bazaliban. Mais ça doit nous ramener. Ce qui me fait très mal jusque là, et ça batu en depuis de ça, okutaka mutute. Yé aza Rabia Chanjakate. Là c'est Justine Kassavoub qui n'est pas proche de la famille de Tshisekedi, qui n'est pas avec Tshisekedi, elle a fini par Koloba. Elle n'a fait que rappeler l'histoire. Yamona Lobakana Batu, Bobi Missa va vedette trop. Est-ce que vous avez le temps quand même? Il y a qu'à revoir le passé de chacun. Et cause à la malam. Et cause à la malam. Oh, Barwande Bango, Barwande Bango. Ba service de sécurité, ça c'est Madame Justine Kassavoub. Ba nani bazaki na kati ba service de sécurité, ba facilita qui ba rwandais. Les lots c'est les pyromanes qui veulent jouer au sapeur-pompier. Les pyromanes. Et ba lingi ba pesa ba tous les sons. Eh mboko yo. Dala Amos. C'est la bango, on est à identification. Toyeba. C'est quoi ça? C'est quoi ça? D'ailleurs, il parle mal français. Bon, on va éviter qu'il y ait en français. Dans ça, la polémique en français. Dans ça, la polémique en français. Tikanga na sambela bajani kabiliste to sambela mwa muke avant que nakende komona bandeko oyo ya Megali Kelemba kangi misu tata nzambe biso bana na yo ba jeune kabiliste to botika mokonzi ya mboka na biso Félix Tshisekedi na maboko na yo oza na kati na ye. On a appelé que a commis président pour la constitution. On a appelé que Moutona a droit à la constitution azate. On a appelé Nzambe s'il te plaît que Congo va battre la Koufi Mingi. Que à travers hier battre la Koufi Mingi sous terre. Nzambe dans ma bosonga pour la décision aya na RTNC a annoncé la population Nzambe pardon politique a été. Ça na kati na ye pour on nyosa koloba et dans la conforme na mibeko oyo pesa biso bible na biso na mokito pe ni constitution Nzambe. S'il te plaît Seigneur, au nom ya amour ya mboka oyo totiki président na maboko na yo Nzambe kanaye matoi na batu oyo bazali koya kopesa conseil ya mabe Nzambe pesa ye mutema ya kolinga ndeko na Joseph Kabila oyo ndema kotika pouvoir na kimo ino topoya zala wana Nzambe tosengi yo pardon pesa ye bolingo ya kolinga peuple po lelo oyo soki makambo ebebi peuple akomona pasi Nzambe kozala na ye ebandeli tina suka na nguya na yo toza na espoir ke tanga koya na RTNC akofele constitution te nous disons amen. Merci beaucoup bandeko balandi sandengwana eloko ngana lobaka na bino. On doit prêcher par l'exemple. Tant qu'on a lobaka ngai balobaka yo bongai bande konanga mukolo mututu akolobaki ngai. Nous allons améliorer notre façon d'être, notre façon de se comporter, notre façon d'agir. Au lieu de tikala na évangile yake, faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que j'ai fait. Et là qu'on a zokufa même avec beaucoup de pasteurs. Je dois dire encore félicitations à pasteur Kabundi Walesa. Dimanche passé oyo abimika kaboy mama moko azaki azo nimba azo teka matembeli akomi mama lupango oko pesa mbongo komi alobi soki opesinga $200 ya nini senga mbongo $3000 lupango. La vie peut changer comme ça parce que on ne doit pas rester à kolobaka na batu bino ko pesa bande konanga atozo kende na ba fête ba orphelin oyo ba ko fête ndeni soki osungite
personne avec handicap bakofete ndenge nini soki o contribuer te ezaka koya na nzela monsieur Tambweta te l'antipathie et la sympathie sont naturelles soki longia monsieur Tambwe yango sepelaka nango te kende na nzela mususu soki ezavoi nanga te soki monsieur Tambwe te tala nazala blocage te pona bénédiction na yo leka na nzela mutu mususu. Nous avons des pasteurs à Kinshasa, nous avons des évangélistes, nous avons des hommes de Dieu, des prophètes, nous avons bateau baza plus honnête que M. Tambwe. Tozana bateau baleki M. Tambwe bateau ba yebi penza makambutu. Okoti kolega na nzela na bango. Maintenant lobaka une chose. Pesa kaka moninga sourire. C'est ça notre souhait. Tika ko pesa ba logique. Ya ba mbongo bateau bele. J'ai dit à quelqu'un ce matin. Na lobi obi ke na komi ko sambela. Ngande mtu na sambela. Des fois, je me contredis. Que ceux qui m'ont dit maboko makasi akabakate yazalaka na mbongo te ya eto yeba katang bayi baye comme ça to yeba kiazaki na mbongo bayi tago kozwaka 100 francs sunga bandeko na yo plus de 143 998 311 332 tobi mananu tokutana na bandeko ya Megali Kelemba. Mais bandeko na ngai, je vous donne un conseil. Ce qui bomoni to sala ka bémission ni coloniaux, ce n'est pas parce que nous aimons être là. Pour éviter ce que ça nous coûte. Il faut la mouti tongo tongo. Au bandi ko préparer ndenge ni ko sala émission. Ozo préparer ba cours na yo parce que tozo tanga na kimukolo. Il faut au sala musala na yo en tant que député, en tant que parlementaire, au répondre na invitation ya mutu. O sungangai tokende boy au salango. Journée na bisu ko tali, ezala ka mukuse boy. Mais si nous faisons les émissions, ça nous fait mal. J'ai commencé à inciter. Aux ana posé à Kosombe loko na Dubaï, benga Mariam. Aux ana posé à Kosombe ya Kosomba loko na Turquie, benga John Connection. Ba numéro wana na tie la cabine. Mais comment na kamutu moko kwei na mutambo. Après alobi onde kweleze. C'est la même chose makambo ba mapangu. Ezane loko moko te ko créer conflit loko la ba mapangu, bande konanga. Avant que Tobi Malibanda, to sololana na Gabriel Kyungwa Kumwanza. Voilà. Balobi ba rumeur etamboli mingi tantôt o Gabriel Kyungwa Kumwanza kufi, tantôt Gabriel Kyungwa Kumwanza yewana ko sensibiliser pour l'accueil. Il y a autorité morale, il y a FCC, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, il y a solo to ya lokuta tozali kozwela bino Gabriel Kyungwa Kumwanza na ebite ce qui ezaye, ce qui kozala fantôme mutu to kozwa. Mwana mboka Gabriel Kyungwa Kumwanza mbote. Na ebite sangwe panzani que Kyungwa Kumwanza atiki mokili azate. Est-ce que ça réellement yo to ezayote? Na ebite soki ba moti ba Kyungwa Kumwanza mutusu na Congo, mais si ça arrive moi yo za so na ye na Kyungwa Kumwanza. Donc azawana mobimba 100% Kyungwa Kumwanza. Na yebite soki Kyungwa Kumwanza mususu azati epaela baso. D'accord. Lelo toza vendredi le 18 toyoki sango balobi quand même que Kyungwa Kumwanza atali si mazongi mutu azaliko mobiliser ko sensibiliser bakatange pour l'accueil ya l'ancien chef de l'État, autorité morale ya FCC, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, oyo akoya lelo na Lubumbashi. Boni ba préparatif, ozali ko mobiliser na ngonga oyo, ozana Kenya, ozana Kamalondo, ozawapi, esika nini ozali pona ko mobiliser batu pona ke ya Joseph Kabila. Tika makamo ya bozoba ya batu wana, tika, bazui ni bomba, omoni, ozaeko na bana bango masala calme nakende koyamba ba bombe lacrymogène nakende koyamba yango ba gaz lacrymogène ba nini ba massage et tout ça bon nakende koyamba yango est-ce que c'est possible? Oh wana nyoto motula bango ezu mapoma alors ça il faut baye bakeloko nyose kolakana la evangeli na suka. Koyo tokombe na suka ya bikambo yango. Estili
baloba biloba ya pamba ezali disukite moteur Eliezer Honorable. Ok. Mwana mboka Gabriel Kyungwa Kumwanza. Mais lecture nini okosala tomona ki arrivé na ye na Kolwezi, tomoni bakeko yambaye na ba drapeau, je ne sais pas ya sécession katangese soki ezandengeni. Eza message nini balinga ki balakisa. Eza ya kolakisa que désormais ba katangé nyonso baza sima ya Joseph Kabila to eza koloba nini. Bon, il fallait autour à Bango, mais de toute façon, quand on a Katangé, on a Chikomayete, on a Baturangai, on a appelé à Chilombo, na musala oyo aza kosala toza kolanda mbongo te toza kolanda babonga te no biso toyebi aza mwana na biso tobondi na ye contre kati mbula na mbula banda tata na ye etu alors sikoyo baya koloba makambo mosusu eza makambo ya soni oyo balobi katanga nyonso eza katanga nyonso na mutu na bango mais biso toza bakatange vrai katange tozali na nsima ya Félix Antoine Tshisekedi eza ya koluka te. Bon, na ligne na tika yo mwana mboka Gabriel Kyungwa Kumwanza, mais apparemment Kibaba ici là hein, parce que liboso ezalaki pona omona soki omoni katanga omoni baba, mais apparemment ba paramètre ezalokola e bouger parce que ba estimer que yo boyi mwana na yo katange Joseph Kabila Kabange ok kokota et pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Naboyi mutute naboyi eloko te nazali constant nazali na kati ya etumba na ngai yo moko na oza témoin naza combattant na batu na ngai na parti na ngai za parti martyr batu nani batu wana bayebi batu boli baboma te epai na ngai alors wana bakoloba nakiki te nani natiki mutu natiki eloko moko te naza na kati ya komba na ngai na kati na alors wana nde bango bayeba te lelo oyo makambo ya koloba ya lukuta o katanga eza te bango moko balobaki katanga eza province la province nyonso ya Kongo alors biso tutikali na province wana makambo koloba katanga eza na independance ekozala epai na bango mais sinon biso totikali na katanga na Kongo na Félix na biso po makambo kende liboso point ba Mwana mboka Gabriel Kyungwa Kumwanza na yokaki que toyokaki que ozali sous menace ya bakatange qui estime que yoza traître. Est-ce que zaya solo tu za lokuta? Mais katange ya za wapi? Bongo lu moment oyo daza na yo za wapi? Oyo lelo lomi balobaki makambo ya katanga ezali makambo ya discrimination yote tolingi koyoka ya kote. Tenu siko bazongili bisu makambo ya katanga. Yo moko yebi bayaki awa bakati katanga na Bordeaux alors est-ce que ezali Félix asalaki yango wana pesanga wana bazaki bakatange lelo mpe bakomi bakatange wana eza makambo ya lukuta ezali diversion toyebi baza bamalhonnête expert ya malhonnêteté alors biso tozali vigilant. Merci beaucoup mwana mboka Gabriel Kyungwa Kumwanza pona kosilisa message nini okotindela na ba congolais nyonso tout en général en particulier les Katangé bao bazolanda yo lelo bana ya Congo d'abord venir et puis après tout il va bien que ikoyo tokomi na la union sacrée de la nation congolaise. Wana nde cadeau de Noël de Nouvella mwana na bino mwana na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki na bana ya Congo. Donc tokende liboso tozonga lisusu nsima te makambo ya lokuta toboyi oyo adimidi atikala na biso na Congo alanda moto oyo azali wana président de la République na
mideko nyonso ya mboka tokende liboso oyo alimite bo akende oyo ayebaka boyo kokwata kuna mboka na ye mosusu toboyi totikali union bana ya Congo union derrière Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup mwana mboka Gabriel Kingwa Kumwanza pour la disponibilité na yo. Je suis heureux, je te présente aussi meilleurs vœux, mon cher ami, Nazako Yoka, Mungongo Nayo, Nazako Landape, Nazako se rappeler combat Nayo, combat Nangai, sauf de Liboso, de Coéliezer, au monde au premier honorable. Alors, Nzambe ala la cassée. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Zigoyo ya katange banani bakabola. Ça c'est Gabriel Kingwa Kumwanza. Na lobaki na binoke eza émission moko boye eza trop sucre. Voilà. Yango na lobaka na bino omoni oko mata oko kita oko inangai. Même mukolo kozwa yo. Place tout au beta porte bakolo banayo kene bokuta nande kweleze. C'est pas de l'orgueil. Tika koluka mbongo ya facile. Mbongo ya rapide. Bazotia la yo pourcentage. On va te voler. Nako tangue la bino message. Mutumoko alobi. Rappelez-moi vite. Nazana musala ezana musala moko bazoluka batu na INSF. Na lobi bato ba escroc modèle 1. Il ne sait même pas qu'est-ce que j'ai fait. Ayebi musala nga na sala kate. Na longwe tu député na keko luka musala na INSF. Tout ça bazali ko escroquer bino. Botika ba raccourci. Ezana banque mon côté sérieuse o ba kocha degré à pourcentage wana bazotie la bino. Tango my gold rêve bimi. J'ai posé la question par les Kinanga aux États-Unis. Enquêté nan. Oh, numéro 1 est en Angleterre. Dans lobby sorti une société à pourcentage à modèle aux États-Unis. Non mais attendez, tout le monde va mettre l'argent là-bas. Dans lobby s'il faut que moi, nakota na eloko wana my gold rêve, nakote na États-Unis parce que là mbongo okobungi sate. L'État qu'on n'imagine jamais. Mais en dépit de tout ce que nous disons, bato bazoluka ka raccourci. Muto akomemela netinga na sala ka copte. Copé na sala kate. Na sala copte. Ebele ba yeba bino pa ba italien et pas ba romain, muto akozwa makilata ba. Tiebo na bandage, ye wana ona ucha Angola, azolo balingala mabe, na ye après la tissu eloko ona zana diamant na côté. Okwei kuna on va t'escroquer la muka. C'est pas possible. Mbongo balukaka la Bible dit tu mangeras la sueur de ton front. Luka ya yo muke wana. Ou épargnaka yango esika ya bien. Tika raccourci. Okozwa muke wana okeko bungisa yango. Boyo kanga malamu. Lelo toko landela ka biak oyo. Amela kibiso mbongo. Bande konanga. Dossier ya biak est en cours. C'est notre justice. Et kobima moi polémique wana. On a mis en liquidation forcée. Bao baké en opposition. On a suspendu la liquidation. C'est ce qui nous bloque. Ce n'est pas que on néglige quoi que ce soit. Il faut boye bayango. C'est une action. Bako futa biso mbongo na biso. Au moins la biak, tu as la possibilité à présenter. Mais biloko mususu ozo kende kokota. Na solo la nana ba. Alors, biso tozali ba client ya Megali Kele. To sepela kitam to mona ki ba entreprise wana ebandi kosala po batangeli biso mususu boyebi ba kombo ko mona ite bato toza na kati ya pauvreté batindi ba entreprise wana pour la lutte contre la pauvreté. Le président de la République a un projet moko sur ça. To sepela ki to bato batieti ba mbongo na bango. Na ba intérêt au bango batiaki ba taux d'intérêt wana isaki quand même bien pour te bato quand même ba mona ke lisali ici le président lisali ici. Kasi nasima sans ami balé to monique makambo bani ko kende mbilinga mo bato bazaki ebele ko yako ko tika mbongo bato ko ko ya moke ezalaki liboso poso mi balé oyo ko zombongo na o tie $10 ba pesio 40 si ma poso mi balé $10 ba pesio 40 au bout de combien hein 2 semaines na ebandé o tie $10 ba pesio $40 ah oui na ebandé OK si mango e komi wane bandaki na sanza
juillet, août. Après un confinement, c'est ma confinement. Ok. Alors, et Kokoma, en 1 mois. Tant que comme 1 mois, bato bandi ko diminuer. Bato bandi ko se méfier, mais biso loko la mbongo na biso ekoma ekote déjà na kati. To bino to kotika la tiba pesa somo. Biso awa mingi to tie mbongo na octobre. Peut-être sur le mois de septembre, septembre. Donc, avant octobre, mingi bazaki servi. Biso siko bato octobre, to ko tia mbongo et komi problème. Bozela suka et komi ate na kopesa su intérêt te na kopesa okaka oyo tiaki. Et lo ke bandai kopesa mobulu ya. Et lo wango d'abord les alaki. Badanya Megali Kelemba, c'est ça. Na Kitambo. Et za banque et zani. Et na tu bize microfinance. Ouais. La microfinance. Ça qui na Kitambo. Bandundu numéro 288. Na Kitambo. Na Kitambo. Ezaki na comment? Ezaki nanda kwa ndeni. Ndako moko présentable. Liboso ezalaki côté ya moni côté ya morgue Kitambo. Hôpital. Soko qui ne veut hôtel diplomate. Ezaki côté wana na gauche. Ezalaki wana ndako moko étage. Tango balongwa ndebe na avenue Bandundu. Alors, l'avenue Bandundu to ba suka na bango et ko sala membre wana. Alors, et kokoma yate na ko pesa bino so intérêt te na pesa kaka mise, na pesa kaka obino botiaki parce que ezaki ya congolais. Moi si on a communé Diara. En bref, aza congolais c'était. Mais aza ko sala na ba congolais. Alors, tant que komi bongo bato mingi bato mbongo ah, ngana tiaki mbongo na zaki na élikete na boyo ko mbongo ebele. De lundi, lundi le 13 en tout cas il y a 100 ans. C'était avant le 30 novembre avant le 30 novembre. Oui, bakangi bamemi na pire. Outa pire depuis la tingé na parquet à Kalam. Dossier ezakuna na parquet ya tribunal de grande instance à Kalam. Mais hier même si biso qui batie na boloko na makala. Ayebisi biso bongo o izaya solo c'est que babani kofuta bato muke biso tozali tokozala toza ba milliers za ba koto na ba koto mais lelo yo so totali bato bafutami bakokoma 100 te tant que pe 50 te bato wana siko bazofuta bango kuna na parquet ouais ye azoya na liste ye bayena liste parquet nem to azofuta ba biso na parquet totiki ma preuve de paiement oyo. To sambi paye, ok rapide. Tu tires la preuve de paiement oyo. Si yango bango agent na bango yewe. Numéro na bango yango wana. Caché na bango yango. Agent ya sipo yewe. Siko bazo sala ndenge nini? O photocopier carte d'électeur na yo, ba cacheter, o photocopier pe o batika ina original o photocopier. Mais on a des cachets. Commerce général. Oui. Service de commerce et puis awa les deux sont les ya bango. Papa, donc surtout que bakisa mon kiza tant to bandaka likelemba to bandaka on a chaîne de télévision matika to bandaka ko on a bandaka likelemba ko on doit se biso cacher na ba papier il y a une chaîne de télévision chat TV to bandaka ko tant to longwe kuna ba bebani bango mibale to ye na bandundu akomi ko pesa biso na ba papier papa la kisi na kati ya papier on ezali na cacher kaka moko ya Megali Kelemba. Tant que vous enregistrez comme ex na yenda bimisi biso papier na ba cacher mibale. Ya Kelemba na la société na yenda. Mais là c'est deux sociétés différentes. Non, il a sous-branche, Kelemba sous-branche na kati ya société des liboso azalaki soki achat après ko changer kombo et comme Kelemba. Il y a Megali Kelemba. Cacher bandeki nango ayo succès na cacher. Numéro ya mbongo na pesa kilango. Mais déjà, je suis en face, il y a 3 sauts. Je suis en face, il y a 3 sauts. La tchana. Oh, il y a Megali. Oh, il y a caché, il y a Megali. Parce que avant nazo mona so ya Megali Kelemba. So ya DSS. Nazo mona so mususu na mona ki non, papier à liboso no la il y a un autre so là.
Ils ont déjà 3. Ça fait partie, il y a pas pratique. Ça fait partie de la pratique. Combien il y a mon temps au lobby? Il y a une dame qui a la Sophie. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on vous a dit dans la justice ici? La justice, il y a un babali kofuta. Tant que tu as parquet, il y a Kalamou, on a magistrat pour notre dossier. D'abord, on a porte, parce que c'est 5 000 francs pour enregistrer comme on a eu. Aussi longtemps, il y a une liste. On est dans la liste. Il y a pas de bon côté ça. Tant que tu as donc, quand les lecteurs ils ont droit à 120 $. Seulement, il y a $2000, il faut le carte à bateau, disons, on a 120. Quand on a un parquet, parce que c'est 5 000 pour enregistrer comme on a la liste pour nous qui audition, procès verbal. Donc, comme on a dit, on va constituer le dossier, nous allons faire $20, $10 000 francs. C'est quoi le problème dans ces abris? Tout le monde a parquet, ils ont même dossier, on a l'année et l'on a banité, l'année est bien été. Moi, l'intérêt pour ne pas traiter le dossier dans biso. Il y a un monde tous les ceux qui est magistrat ou procureur, il y a qu'à mamoni qui a compétent pour ça le dossier, on a été à transférer en un tribunal. Pour tribunal, il y a maman, on a bien une biso payant. N'est-ce pas bolingi pas transférer dans tribunal alors que basi ba bandi ko futa bino. Oui, bazo futa par rapport à volume ya basi bazali. Volume ya batu total tous a plus de 8000 personnes. Mais jusque là pas même 50 personnes va recevoir bambo na bango. Et puis bambo on paye à combien? $100, $40, $20. Alors il y a $3 000 bazali. Il y a $5 000 bazali. $8 000 bazali. Il y a des retraités qui sont belé. Après ça, on a remboursé les gens. On est à un niveau à parquet. On est à un niveau à parquet. Et puis, le magistrat a dit que non, biso moi tout ça là autrement égalité. Biso toujours dépend de la liste où maman a routine. Au lieu que magistrat a chaté auditeur moko wana sur place pour na baba na coopérer na parquet. Na ye société en mégali kelemba. Magistrat doit na ya bon ya zozela azo dépend de ce qu'on a maman wana. Ce maman na tini liste. Il y a le couteau, c'est payé solo. Maman ko ba lobi azana prison. Ouais, azana prison. Il y a ça va répéter ba lobi. Oui. Parce que les Cambodgiens ont des années. Par exemple, dans mon papier, dans le numéro, ils ont mon tambour mignon sur la tienne. Il y a votre $20, ils ont 160. Il y a votre 40 papiers dans le numéro. Donc, total général, $3 300 dans le Tchad. Mais là, on est au salut. La liste, c'est du Makuna. Et là, tout le monde est dans le parquet et puis c'est nombre de bateaux foutana pour avoir la liberté provisoire. Mais la bateau, on est à $20. Et puis, à $20, on va lister, on va faire combo, on va faire pour la carte. Robin a ça combo. Tout le monde est dans le parquet, à son avis, musique. Toké na tribunal à 4 minutes. Toké kuna, bakim son a goum. Toké na goum, bon son a kuna na kalamu, boyo kana magistrat. Réponse au service de l'objet. A comme ko ngana biso. Asa na terre ko yoka biso te parce que ba futa kana dessus na te. Muto an bolobi azaya nationalité nini? Camerounaise. Ayeba ni moi c'est pas la Camerounaise. Vous avez une photo na ezali maman photo. Biso bataki ba auditionner ba nini mais comme on a liste ana. Ndeti ngana chambo kuna ko na kota na internet. Tama bezi ngali solo ya megali kelimba. Na koti na internet vraiment na Google. Na moni na ba miskanda nyonso. Oya sana moya leta na. Yo ba kateke na Google même yo ko zo ya yo ba donner aussi na Google. Bien sûr. Mais azana ba registre nyonso ya leta. C'est que ça société mo za sérieux. Et là on a kendi la ya mwana. Ndeyo. Vous avez belé ma case. Dans vous avez quoi vous avez comment aller. Comment on a deux à chaque jour. Vous avez patron. Non, madame, il y a mon salaire. Avec bien organisé, n'a pas mamba, n'a pas au avocat. Vous avez la photo. Hein, vous m'envoyez cette photo là. Comme magistrat a commis tantôt plutôt. Ok, et là on ça les abos papa. Mais ça n'a pas volé. Deuxième élément. Oyo, donc ça les amis. Je vais vérifier, hein, je vais vérifier ceux qui réellement sont en prison. Parce qu'il ne faut pas faire la kabilo comme pour faciliter tout, montoyer à escroquer tout, accueillir. Et nous devons vérifier les documents. Le collaborateur a des documents, surtout. Vous allez me ramener ces documents-là. Ceux qui vous en ont. Comme ça. Oui. Oui.
La dépliant wana yo pesaka nyo ata dépliant donc on met qu'à vérifier parce qu'il ne faut pas que l'État congolais a favorisé à escroc pour que pas escroc congolais. Parce qu'il y a déjà un pourcentage, il y a $10 dans 2 semaines. $20 aussi, $80 $120 aux ans à $480. Au bout de combien de temps? Un jour est commis 1 mois. Un mois est commis 45 jours. 45 jours est commis 3 mois. Problème est à cause des athées. Il faut bosser dans le monde. Au moins, nous y même au monde, on va frapper. Ce qui a été loko, au combien $100 boy, a sali logo la miracle, a baissé au 300. Et bendio, hein? Allez, fais ça les sous. Tant que vous avez un monde belé à Limoux, les années moi. Et là, on a fait ça prochainement. Vous évitez qu'un bon à facilité. Même Bible et lobby, tu mangeras la sueur de ton front. Bon, il m'a kotoka pour que vous soyez. Biloko, my God, rêve. Bauti ko zaba tout le monde kaka. Oh, so qui dit que ngana eba qui même pas qui. Les années de moko baso benga. Mégalité. Bala liboso na yo. Alors, ce genre là, bango ba ko so mongo wapi parce que na mboka mususu. Ceux qui ba biloko aboyizala na ba poto, bele batu basala gate. Alors, moi ce que je peux vous promettre, je vais appeler, je vais vérifier na prison. Alors, na komeka c'est de votre droit. Ceux qui vont quitter, on fixe les dossiers. Comme ça, vous qui négociez. Je pense qu'on va essayer de nous impliquer tant soit peu pour ceux qui solutionnent vos droits. Ça va? Chico, Yangwa. Pendant que Tozana pose à Mbongo, quand tu causes au Sunya Tabat, Nzamba Lingakia la Moussaïou, Ayebisayo Tete, Kokende Kunate, Alingakia Pesayo Mutema Kilo, a créé un contretemps. Mais tellement que yo mongo na yo anolia kana batute ezande ngwana bomoni bande konanga o bazana dimez. Je suis avec vous, nous continuons à nous battre. Bande konanga o baza kuna na la lou ba o bazana masikita bande konanga bazana kindele ba o bazana top. Je me bats toujours pour la tête d'érosion. Et ceux qui sont makanisi, mais nous sommes dans la polémique, même ceux qui babimisi de Théo, pour n'a pas de cause. Tous les tout puissants ministres de la Finance. Oya Kosala, Oya Moni Madame Kosala. Plus de 143, 998, 311, 332. Tous allez préparer, ce qui s'abaninga. Maman Pauline, c'est le 23. Ah. Maman Nanga Pauline, Oazana Londres. Naloba na bino que c'est une Angolaise, mais Moutema naeza kana Congo, asunga batebele. Plus de 143 998 311 332. Merci.